soins intensives, je même prié. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, ce que j'ai dit, le sang na salaki et comment que pas na yo, mais décision na yo zaki ke ngana kokufana na zonga la kutwa lelo. Tant on a contacté un bloc opératoire, là, il linga li bunu, ba kuti ba tester za yakopola. Mais imaginez-vous que muta sali tant de jours à liakate, mais bazonga l'idée son bisu na kata li bunu. Or l'idée soit na des alaki, licence oyo ba beta ki ngai, o le prophétesse soit na lobaki, na ba 5 heures na yo ki li bunu na ngi bouger. Na bisi médecin de garde pesa nga po. Tanga pesa nga po na fandi na po. Na sali boule muko kangama boya makila. Médecin de garde azo tala nga ne nazo bima zo tala ngati abela bi pasteur bozongisa yi abozongisa yi. Bazongisi nga na soins intensives. Maman na simbi nga na libumu ezalaki conflé. Asimbi na libumu abendi kaka ba biloko bachaki. Ngala moko amona ba pi ebandi ko bima lokomo robinet. Tant ba pi ebandi bima stagiaire ayo ki somo esika azalaki abwaki biloko azalaki nango. Na moni mama na simbi mutu mama na lobi nzambe pona nini boye pote poli pona nini boye bima ba pi oye bima na kati ya mulangi wana na bima ebele soko tonga mulangi munene kotonda na solo il se lèvera le dernier ata batu ba telemite nzamba kotelema ata batu ba boyi ba tchemu kongo na ina yebiso ke e pa na nzambe opeso mukongo nzamba ko simbola loboko na ye ici kama Muzimpa sivo malema kwangeye isi kama nazo emisa nzambe epana yo nde na kimelaka ata batu nyonso mokila boyi na niveau na komi me nzambe yo oza capable ya kosalela eloko moko yoki mwa pongi moko ezwinga se ya pongi namoni mobali moko abimelinga. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakoli lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Il est le soleil levant du matin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, bienvenue. Disons dans cette émission témoignage chez les Nazaréens avec la princesse Madame Tiffany Mokwa, l'évangéliste. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le pasteur Richard, pas le pasteur Richard Nyekese Mangano, mais le présentateur des émissions, c'est mon confrère aussi. Mais c'est un homme de Dieu, il a expérimenté des choses à quoi expliquer bien à long et à large. Mais avant tout, comme à l'accoutumée, il veut vous faire derrière la caméra. Alain Kiakala, est-ce que vous pouvez balancer cet élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dont je dédie aussi ces cantiques à celui qu'on appelle Papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud, la famille Labala, Maman Lauriane, Maman Louise, on est ensemble. Marlène Bouillet aime beaucoup de l'amour de Christ, Neka Bandekobe Moko, Zamba Mouna en États-Unis, Maman Betty Kokelea, Papa Deo, des salutations David, Hendris et tout le monde qui sont là-bas, nous vous aimons beaucoup. Pourquoi pas Maman Foura Tabou et Papa Kaïs, on est ensemble, maman, je t'aime beaucoup. Des big salutations à Maman Madekebani, Maman Ami, I love you so much, maman. Des big salutations à Maman Marie-Claire Kawa. Je vous dédie ces cantiques à la famille Les Nazaréens. Réjouissons-nous et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez,
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini? Mama Tiffany nazoni mukena sima. Tangu bandeko nanga bazali kosambela la libanda po nakananga bazali tsaka nzambe bo. Nzambe kanisela ndenga salela kayo. Kanisela ndenga salela kayo. Et tant na kotaka na bloc opératoire, je dis à l'Éternel, prière kana salaka. Na ibsaka nzambe Seigneur, souviens-toi de moi. Na nyoso na salenu ko ki sanga sonité parce que ba kofine ba témoigner kayo ti, ba tabombo inde ba témoigner kayo. C'était ça ma prière. Et na butu ya 4e jour pour na sala 5e jour na soins intensives, je même prié. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, ce que yebike le sambo na salaki et comment que pas na yo mais décision na yo zaki kenga na kokufana na zonga na butu lelo. Zonga na butu lelo. Mais ce qui n'attendisi tongo lobby, c'est-à-dire nzambe yo sineli wana ngate. Peu importe oyo luka et ça la complication oyo nzambe yo koyeba yango. Mama Tiffany tellement que nazo kende na moto rapide nazongi sur le lokomoko. Tant na kotaka na bloc opératoire là ba fungoli nga libumu ba kuti ba tester za ya kopola. Mais imaginez-vous que mutasali tant de jours ali akate mais bazonga l'idée sur mubesu na kata libumu. L'idée sou ya mubesu na kata libumu. Docteur azui yango na pèse. À chaque fois, docteur, on attend tout le temps, c'est qui ça. L'idée, c'est qu'on a bomba, on attend la soki robota. Azonga l'idée. Or, l'idée, c'est qu'on a des ala qui, l'issasi, oh, le babeta qui ngai, oh, le prophétesse, soit dans le baki. Alors, on a qui babeti, malgré, batela qui le quoi, malgré ce qu'on fait, babeta qui l'issasi ya boutou. L'issasi, on a des docteur, azonga l'idée. Alors, c'était ça. Nazongi na salle, na soins intensives. On a eu ça, ok, na 4e jour, na boutouana. Tant na epsi nzambe biloko wana na rappeler nzambe musala na sala na nzambe na koma na ngana nutie na nupe na komite mai bandaka na mukie na makole bando matati okoma na geni meka ya mukie oyo zanga na makole yango na rappeler nzambe po na ebisa nzambe na komi na geni tie ka na mukie oyo ya mukie wana tana batibia na makutu na komite na ebisa nzambe ka ya mukie wana kanisa elanga et le matin na ba 5 heures na yoki libumunangi bouger na yabisi médecin de garde pesa nga po tango pesa nga po na fandi na po na sali boule moko akangama boya makila boule wana ebimi to komi na 10 heures ba médecin ba dosala tour ya salle tango ba yeba komi pa na ngai na lile na salaki ba médecin ba lobi bolokola na salaki boule wana ba pesa ngai chambre ba bimisa nga na soins intensifs ba pesa nga chambre mais la chambre wana mutako tarate. Alors, bandimaki, balobi na ngana bima. Maman Tiffany, na longo na chambre na soins intensives. Na bimi na komi na couloir, il y avait un ami pasteur, ayaka très tôt le matin, pour na ko prier, azaki libanda. Tant ba fungula ka porte ndé na mona ka ya telemi libanda, na yebisi docteur ba bengila ngai. Docteur a bengé, pasteur on a simba kanga na liboko, pour na sala ba pa ya malembe, ba memangati na chambre ba pesa kingai. To bimi to komi na couloir médecin de garde azo talanga ne nazo bima azo talanga ti abeli abi pasteur bozongisa yi bazongisa nga na soins intensives
maman wana docteur azalaka moi si maman na lobi avant bokende na na chambre na salle la soins primaire parce que les 5e jour banda basala ki opération maman latibaka IBC stagiaire à plateau, stagiaire à plateau, dans l'instrument, la banque soit télémi, maman a simbi na libumu ezala qui conflé, a simbi na libumu, a bendi kaka ba biloko bachaki, malamo kwa mona ba pi e bandi ko bima, lokon robinet. Tant ba pi bando bima, stagiaire ayo ki somo esi kazalaki, a bwaki biloko kazalaki nango mbangwa bimi libanda. Jésus. Maman Tiffany Queen Madame, mbala liboso na vie na mona médecin noir et en plus un Congolais a traité mutua de la main de ce temps. Na moni maman na simbi mutu maman na lobi nzambe pona nini boye pote poli pona nini boye. Ba ke ko benga ba médecin ba ye mangu ba ko tala médecin sengi ba pesa ye bisturi pota ya sika mais bakatanga 3 pinces petit kamadusu po ba piwa ne bima na kanisi bande ko ba photo bozomona neti photo nazo lakisa bino oyo ezavu pota ya sika bakati yango bakati nga ba pinces babandi kofina bapi ezobima bapi oyo bima na kati ya mulangi wana na bima ebele soko tonga mulangi munene kotonda na solo Queen Madame nazo bima solo ya solo nazo bisa mutu moko même ato bimi solo comment on pas citer Job chapitre 19 verset 25 Job chapitre 19 verset 25 Job azolo je sais que mon rédempteur il est vivant il se lèvera le dernier ataba tuba telemite nzamba ko telema ataba tuba boyi ba tchemu kongo na ye bisoke et pas la nzamba opeso mu kongo nzamba ko simbola loboko na ye. C'est comme ça que ba piwa ne bimaka bazwinga ba meminga ba ki kuchanga na chambre mama Tiffany na fanda na chambre bachaka bakisi basala kanyoso mais pote fungwa maka pote yaka munene botala pota obino mo bisika boza botala obozo mona ozaki bomuna ngai botala libumu mondenge komaki botala dimension o ya pota o ekomaki pote fungwa me komiti na niveau o ba docteur ba komo lo ba c'est que faut ezala cancer ba bi na niveau o pote komi na cancer moyen basala autrement izate. Et mukolo ba yebisi ngeloko wana eza déjà 2 mois ya mbeto ya hôpital na lala na mbeto na hôpital na zara hôpital ça fait 2 mois dimension pota o bozomona o ba docteur ba lobi nanga maintenant tozomona so eloko mso o salate. Dieu est capable de faire ce que les hommes n'ont pas fait. Et tant la commande de dimension o mukolo na butu na bando yemba nzembo moko nzembo oyo eza nzembo tant tozaki bana mikena ndako na biso tozaki koyemba na mama na bandeko nanga basi na bandeko nanga mibali même na butu so to la prière avant to lala bayemba ngo boya sikama kwangeye sikama muzimpa sivo malema kwangeye sikama sikama oh kwangeye sikama muzimpa sivo malema kwangeye sikama nazo emisa nzambe epanda yo nde na kimelaka ata bato nyonso mokila boyi na niveau na komi mais nzambe yo oza capable ya kosalela ngeloko moko. C'est comme ça la nuit pendant que je chantais, je priais. Na yoki mwa pongi moko ezwinga se ya pongi na moni mobali moko abimelinga. Mobali wana nzamba pambola ye. Cet homme là et c'est comme ça que j'ai dit non. Lui c'est un homme de Galilée. Tama simbinga na loboko ya bisinga lobina na Richard. Je suis venu te dire que tu ne mourras pas. Tout ce que les hommes ont fait pour toi, ba signature na bangweza ya nzambe te. Parce que yo ne moza nous a eloko na ngana kati. Nazo tiko na bombo ipo osala musala na nga o ngana bengela yo. Oyo eza elembo na tena kati ya fina yo. À chaque fois muta kozala malade. Maladi oyo wuti na monde ya ténèbres. Maladi oyo bato mokili bandemani. Soki okobonde la pona ye, mutu ana tena kondima epa na nga nzambe mutu ana kobika. Yo munoko ne kozala ya losambo, mais foi ekozala ya ye nde mutu ana kobika. alobi na nga komona eloko kombanga te komona eloko te na ina biso boye
bato nyonso basalaki yo boye okomona nde na ofuta bango nzambe arasiranga ayebisi ngai napesi yo mosala. Maintenant c'est ton tour de prier pour les malades. Malade ata mutu wana balobaki na ye aza na cancer aobika te ndenge bayebisi yo ata balobi ezalaki sida mais soki obondeli soki atie foi na ye mpa na nga nzambe aobika. Alobi na nga fungola munoko nafungoli munoko namoni akotisi libongo na poche abimisi comprimé nayeba comprimé na te soza comprimé ya nini ben eloko na yo kata comprimé na goût nango ezalaka ya miel. Wow. Naolia bakiti na bamesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Yoka goût ya miel na comprimé, azu comprimé wana achenga na munoko. Tango achenga comprimé na munoko akanginga munoko, asimbinga na loboko. Na mutu na loboko et aibisinga tu es totalement guéri. Gloire à Jésus. Waouh. Na lamuki na tongo. C'est comme ça que na yomona papa moko aza parmi ba mikolo ya ba infirmier nyoso ko baza na clinique bondeko. Ce papa là est venu ce jour là le matin pour soigner nga pota comme d'habitude. Mais lorsqu'il est venu à côté na kati ya salle na chambre place na salaki, ayebisi nga pasteur nazo soigner pota na yo ko banda lelo na formule moko. Formule wana ce qui va yebi ke na salle lelo na formule ba longolanga musala. Na lobi na ye abo alobi ayebisi nga na buto lelo na lalitier. Na ndako sika na zalaki nazomona image na yo à chaque fois. Yango nali na salela mayele oyo. Na moni papa wana fungoli saki na ye. Abimisi 4 comprimés. Na yebite so za comprimé ani na nika. Aniki les 4 comprimés wana atuni nga so toza na sucre ba melati. Na nimi azu bol la sucre asangisi na ba comprimé wana ne achenga na libumu.
Bozo mona dimension ya libulu oya pota azui kisi achenga ina kati ya pota akangi pota. Malgré que la capote est mamai parce que sucre botaka mai, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ne tango abandi ko traiter ngango après une semaine après wana na kokisi déjà 3 mois na mbete hôpital. Pota e bandi o matamwa ndambo, pote bandi o matamwa ndambo et ba docteur ba ko tala ba bifona zonga na bloc opératoire, ba ça la deuxième opération. Donc deuxième opération o bazo benga structure secondaire. Nakanisi photo bomoni asuka oyo eza photo ya structure secondaire asuka basalaki tangu na komaki na dimension oyo bazui bazongisi ngai bazokisi pota ya sika bazokisi sima basala nini batongi yango alors tangu batongaki pota après quelques jours nakoka su kofanda à l'hôpital parce que Dieu m'avait déjà rassuré que nazobima et puis niveau on a komelaki na ba montagne mbona komaki konange nango et komaki ebele na mona ki fallait na bima hôpital na pota o ya structure secondaire na bibaka bongo na komai na ndako na bengaka infirmier azaki koya kosukola nga pota mais ce n'est pas des infirmiers qui m'ont guéri, ce n'est même pas des docteurs, mais c'est Dieu. Naza fruit ya miracle ya Nzambe. Mama Tiffany na loba ki Nzamba bikisanga 2 fois. Nzamba bikisanga quand j'étais païen. Na botama mutamasumu païen. Nzamba salanga grâce na yambaye spirituellement. Dieu m'a sauvé et Dieu m'a sauvé physiquement na clinique Bondeko. Yango batu ba mona ki tangu na komaka na lobi Richard miracle batu na nga miracle ya nini? Nga naza miracle. Nga na sala ka miracle te. Mais nga naza miracle résultat ya miracle ya Nzambe. C'est comme ça que na bibi nga ka Richard miracle. Et Dieu m'a rassuré, muto nyonso kozala na problème ya maladie. Azobela dimension ya maladie na yo na yebi ya motier. Source nango na yebi ya motendeko ya ngai ezalaki poison babeti lisasi ya butu pona kufa na boyi kotuna ngateke ekotela la nzela ni pona likia mokututie mais na lingi na yebi sabatu soko za chroniqueur donc comment boyi la ngaki te d'abord il va passer OK na yebi sabandeko na ngake peu importe situation au traverser ya maladie oyo mususu eza ya ngate mais ya maladie na yo ozobela nini ezala yo mtu ana corona na mbete hôpital corona pe babikaka enyo batiki mutu nyoso na corona même ozala poto okufa te Bible n'appelle pas contagion ce que les autres appellent contagion o batu musu ba benga corona yo benga corona te mona ngom tout passe ça mille pas Nzambe koleka et ceux qui te s'associent dans le sambo je te rassure que totalement tu seras guéri et la na butwana oyo na monaka loboko wana na mutu oya bimaki ona bengaka l'ange de l'Éternel pendant que j'ai prié la nuit et tangoye abondé pour nanga ici et loko mona tikala comprendre te ntango azokende poto kabwana naye na mona mopepe moya makasi ne kabolaka ngai na ye na moni mopepe na makasi ekaboli nga na ye ne naki ko se rassurer na lobi ki ça c'était l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque Élie montait Élie a matin na char de feu mopepe makasi ne kabolaka Élie na Élisée yango zomona manteau ya Élie esengelaki ekoya pour Élisa tikala nango. Et je me dis, ça c'était Dieu et c'était l'ange de l'Éternel. Voilà comment le Seigneur m'a guéri. Voilà comment je suis miracle. Vraiment, nos commandes. Je manque de questions à poser parce que ça c'est le miracle de Jésus-Christ. Ça, ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Là où le médecin on dit non, Jésus vient dire oui. Oh, non, Zamboyo, quand nous pleurons, je ne pleure pas seulement le témoignage de mon bien-aimé, mais je pleure parce que au tali témoignage payayo, au tali na orobi ozali kambo Elisabeth na Marie et clashé avec tipenda ta. Yes. Papa Richard, je n'ai pas de questions. Est-ce que c'est au tali caméra? On va dire tout na yo batwana te. Mais ce qui n'a lobby na yo vrai ou faux. On lobby ka vrai ou faux. Bateau batela que poison ana étant donné wa pasteur. Ba na likita ba pasteur. Vrai ou faux? Vrai. Bazanga te. Yango ma pasteur. Ozana longola distraction. Bonde la pour na mobile na yo. Papa,
Moi, sinon, par exemple, c'est un ensemble de pasteur Bondi là pour monde c'est baby. Vrai ou faux, au yebi baton? Vrai, Nabi Bango. Vrai ou faux, au solo yana bangote? Faux. Pour la limbisa Bango. Nous sommes arrivés à la fin, Lilobana Souka. Oui, Lilobana Souka, maman. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes, je vais seulement prier. Gloire à Jésus. Nalina sambela na mutono soza maladie. Yango moni nzamba pesanga ministère oyo. Chaque dimanche après-midi, son assisi kids na kotara na ba hôpitaux ko sambela pona ba malade. Et loko moko na boya ko sala, eza publicité. Na memaka caméra na filmer bango pona la kisaba, tout ça je ne ferai pas ça. Parce que lorsque le Seigneur a biki sa biso, biso to sa publicité ya Nzambe, mais ngana ko za la te ke batuma no mo ndinga na zo biki sa te. Ngana za na instrument Nzamba zo salel. Na kenda kana bopito na sala ka musala, mais na filma ka ya ngoti, na linga ka musala ni za la coulisse, et za la secret ya ngai na ba ange ba tambola kananga na Nzambe. Yango na zo senga na bandi kwa mutema malamu. Oyo bakoki mpe kojoindre biso na kati ya ministère oyo okozala ozala Kinshasa osala rano logo te dimanche après-midi okoyoka kutana biso totamboli ensemble na kati ya bopito kobondela mpona bamalade okozala mpe yo lobi ke te ngai moyena koma na ngai na bahopito eza te parce que naza na ta te mais 1000 francs na ngai bokoki kotambola nango ekoki kosunga bino okozala mpe lobi te ngai nalobi natie mutuka na disposition na bino mpo esungaka bino bokenda ensemble na mpona bamalade. Donc tout ce que vous allez faire oko contribuer na kati ya ministère oyo ekozala malamu. Mais nalingi na sambe la sikopo na yo zwa loboko na yo ya mobile déposer yango esika ozobela kombo ya maladi oyo docteur ayebisaki na hôpital bosana na natinda nango te ezala cancer ezala sida ezala corona n'importe quelle maladie au médecin ayebisaki na hôpital yo kotala yango te. Mais tala sikoyo croix ya Golgotha. Je me souviens un homme qui s'appelle Christ à la croix, il a crié tout est accompli. Na grec balobi tetelestai, c'est-à-dire je n'ai rien laissé, j'ai tout balayé. Christ a balayé maladie na yo, asenisa yango na ngomba ya Golgotha. Tu n'es pas malade tel que tu es là. Ça ce sont des choses que les médecins ont déclarées pour toi. Mais moi je te dis tu n'es pas malade. Je vais prier avec toi. Le Dieu qui guérit c'est toi. Nemo bikisa ngai nzambe na clinique Bondeko. Nengozo bikisa papa oyo, nengozo bikisa mama oyo. Oyebisaka nga mutu aza na kondima soki atie kondima na losambo sali elongo na yo na ye akobika. Papa nasali musala na yo, na ngonga oyo nazobondela. Na yebite maladi nimba yebisaki azobela. Yo zolo bana biso n'appelez pas contagion ce que les autres appellent contagion. Nzambe na tina koyeba maladi ya mote. Na azape na tina koyeba fenêtre côté la kite. Na pe na tina koyeba dimension to grandeur na mote. Mais moi je sais que ta main guérit toutes sortes de maladies. Yo no bina biso voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Nzambe nene kakazon ni make toi le Dieu créateur tu existes. Nekazon ni mela Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur. Nekazon ni make le miracle existe. Nzambe miracle on est kota na vie na ye bisika zali au nom de Jésus. Azala na mboka ni bisika zali nzambe miracle na yo est accompagné. Azala totalement guéri. Père de gloire, on loba na makomi na yo boye. Eza batu o baza na be moinde ba témoigner kayo. Ba kufi ba témoigner kayo te. Nzambe toza na posa ndeko na bika pour témoigner yo. Voilà pourquoi Nzambe na sopi guérison ko utana le pai na yo. Et si ba yesi kazali, azala totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Ndeko oloba 3 fois ainsi koza Jésus amen, Jésus amen, Jésus amen. Jésus, amen. Jésus, amen. Jésus, amen. Et crois que tu es totalement guéri. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, Papa Guy. Merci, Maman Lauriane. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. Madéco les Nazaréens, Maman Fouratabou, Papa Caïs, Maman Madé Kebani, Papa Bruno. Merci, Maman Betty, Papa Théo. Merci à tous ceux-là. Maman Marie-Claire Kawa. Nous vous aimons beaucoup. Ciao, ciao. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros.
donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kuvie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete